tokobeta lisolo ndenge papa chéri awangani bana na ye alobi zaka na bana ti bane baza ba Soraya ba Daïda ba Junior sali ba Jani Versas sali bane bango wana oh ba Nono Fujo ba Minio Abraham oh ba Jino Coalisé Akaporeji wa bane te toza bona Minio Abraham o tokobeta pembelelo ouais, Minio Abraham. Toujours. Et on nous papa chéri, tu es en pleine répétition. Malgré vos bandits, déjà vous avez prêt pour vos bandas. Quand on a une maison mère et bandit, il y a un makanda lobaki yoka kolela yabana. Ce qu'on a bana, on a tout le monde a exaucé na ba gladite. Tout le monde a fait Richard mais pour le JDT Moulopoué, Bafouma Bandinga, Babialo, Bababindom. Siko, Nanzembo nanga code moral, papa chéri aloba okibana bana bakonzemba. Ngam na beta François okeye, Kalomala la liti, ngam na beta mon cœur bat, l'amour coule dans mes veines. Ngat. Il est mort à se contredire. Dans l'émission Israël Moutombo, confrère Nangai, que non, vous avez banana été. Pourquoi Siko yo? Beta pembe. Donc papa chéri, oh qui bana, bana bakonzemba. Comprends? C'est-à-dire le papa nous a appelé les enfants. Notre papa. Mais aujourd'hui il a nié ça. Siko yo. Dans le baki, tant papa chéri le baki oh qui bana. Tout le monde a Daïda, n'a pas Soraya, qui biso. Mais est-ce que papa chéri, il y a mon quoi lobby, bana baza, bazate, bana bazalaka, te, bana naeza ba Daïda, ba Soraya, il y a lingi contexte soit on a posté. Mais pour l'angana on télécharge on est donc papa chéri. Que biso toi barate, toi ba collègue nae. Toi ba collègue nae. Mais si est-ce que nous avons na liboso papa chéri parce que bato ba traiter nga déjà très impoli que nous avons un collègue ya papa chéri. Zakari Mwamba Petit Zacle. Zakari Mwamba, le petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na. Méchant, bourgeois méchant. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de la vôtre, Zakari Mwamba, ZM, le général de la presse internationale. Boba qui c'est la papa Eskakadi. Bana papa Eskaka tout botel mayabino yeyo Zakari Mwamba correct toujours. Balobi qui a dit que Ticha okita la Kasavu bouté. Bon comprendre que ah toza bongo chez Major Bisadidi Major Zolozolo Bisadidi awa na Kasavu na Bosobolo. Croisement Birmanie sikani nito yeko kuta na poste de l'Alias. Balobi ponta de l'Alias ya boss Kabaji Minio Abraham oyo to kotumbana lelo. Balobi ba bougelenga ba o tu bolali ba o tu balali bola muka section ndule. Balobi boss la tu ya kola muka ngai section ndule nigi chete. Trésor bakala boss la kola muka. Maître Merlin encadrement toujours boss la kola muka tete tumba mungedi bino tu boss la kola muka ya bino yeyo. Zakari Mwamba correct toujours lelo to beta masolo et belela Minio Abraham. Tokotumba manqué tijo pendant bate belé ngai Minio Abraham. Lelo robeta ne pembe la pembe. Lelo robeta pembe la pembe robeta to fandisa li solo ya TikTok. Oyo featuring za robima lelo na minuit. Featuring na Patrick Beckham. Oh lelo to robeta PCT sur yango. Ah balobi boko yoka texte.
bokoyoka nkunga mignon abom apesi boye Patrick Bekama Kebo Kindoki balobi pembe la pembe lelo toujours ne tombera jamais. Merci beaucoup na boss Pablo Kini balobi dispensante les grands déclarants oya kangi Luanda wana mobimba oyo gouvernement ngolais sali confiance pona masolo esika tozo kende na mignon Abraham nga tige za oya Luanda di tozo kende na mignon Abraham balobi des fois te muta mbanga ka yeyo oyo hotel misatije na Luanda wana mususu azate. Merci beaucoup na Pablo Kini dispensante. Merci na sénateur Yann Zambe balobi tout va changer. Merci beaucoup na fondé Pipi de Lion nenge bosa ko coacher toujours masolo kaka nenge za babisa Karim Bakore toujours ngelenga tige botala maya si me baby si awa balobi soki ponta de la so za mutu ya makambu yebake awa tu makambu na za okende nango des fois ta ko TikTok za ko bimalelo piketo bandaka mbangu nani aza derrière yo to ko beta liso ndenge papa chéri awangani bana na ye alobi za kana bana ti bane baza ba Soraya ba Daida ba Junior sali ba Jani Versas sali bane bango wana ba nono Fujo ba Mignon Abraham ba Junior coalisé à Caporeji wa ba nete 5e génération ezate 5e génération ezate mutuna na bimite asali makambu ya tika ba œuvre sans album mais abeta ba ndule chaque week-end sans album to sola ngwana Mignon Abraham ye akangade munokota ko panza. Merci beaucoup na Eva Tumbaka Lombo balobi mokonza Anvex. Merci quand nous avons soutenu marche Eva Tumbaka Lombo na robosala te pasteur Norbert Katenda des fois te encore et toujours mosali encore pasteur Norbert Katenda. Merci pour la prière na yo en direct de Bela l'homme de Dina Moadi na mokonzo toujours toza toujours wana au fou au moulin pour le ça déjà tant porte déjà ça kota déjà le hombe mokonzo Autriche ça ko telemadi Gibson Zemanga Mobutu balobi Gibson Zemanga Mobutu encore et toujours papa bio grand frère propre Dieu le né imam Singbangbe balobi toza bona Mignon Abraham auto robeta pembelelo. Salut Mignon Abraham. Salut. Mwambazaki. Ouais, Mignon Abraham. Toujours. Yo no mona papa chéri te na yo kuta en pleine répétition malgré na vous bandité déjà vous a prêt pour banda. Tu bandit déjà wana. Ouais, to banda la biso. Tu es dans le second là. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Santé né au moni. Toujours na terre Yesu. Terre Yesu toujours. Yesu toujours. OK na ngokaka nenga pembe. Pembe rolala par rapport à section doule. Ouais. Des fois tu bandik cheta. Ba trésor bakala Olivier Akiala ba Tete Tumba. Ba Thermaco Poutine sans oublier ba Découleur ba Junior Bez sans oublier ba Maître Merlan Cadrement toujours. Toujours. Ba Guillemont de Pantacle à Luanda. Ouais. Mais Mignon Abraham, au moins on peut solo il y a un monde qui peut depuis Mignon Abraham a embrassé sa carrière solo qui t'a BCBG que non BCBG et moi genre moi 12 et commis talaka wenge 12 et tout mais les jusqu'à présent Mignon Abraham na mutu moko ta bimisi mutu il y a que non ngapena na uti BCBG lo na sa fierté à BCBG ti le rien mais na bisi o mutongo fa iba bimisandene tongo ya minga bo ya Mignon Abraham. Ouais. Je ne pense pas qu'il y a même musicien à Zaïko. Bon. C'est-à-dire que on a parlé tant en hôtel, illustration des BCBG. C'est-à-dire que non, ils ont déjà ignorance. Sur total YouTube, total Mignon Abraham. Sur total TV, sur total Tumba. Donc là déjà carré. Déjà depuis embrasser sa carrière solo. Ou qui t'a BCBG, celle déjà plus ou moins combien d'années? Ouais, 5 ans et demi. 5 ans et demi. La 5 ans et demi, on réalisé déjà Nini, oh Lelo. Moutago fan n'a pas besoin de Mignon Abraham. Oui, bazar. Il y aura Casco. Balancoute. Il y aura d'être force. Et c'est Pelissa Ferre Manissa. Balobi Ferre Manissa, Mokonza Lyon. Nzambe abanzambe motema batama Christine moi ça pembe c'est peli ça batu tout grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbaye et c'est peli ça présent Alain Moutaga et c'est peli ça bongo fait ça onokama commissaire nga sango et père général Elvis Nawej Palanga balobi Yakuza des fois t'accorder toujours les Mignon Abraham yeyo c'est ça na ça dit sona keka chéra pesinga bolingo pirate o mawa kote kuna azopesa ya original Nenge mindele bapimela biso mokongwa dendo batikela biso kakasima dendo Chéri pesanga bolingwa ta ya crédit
nakofuta mbala nsima avec heureux imaole o dani maole maramoto imaole o bolingo pesa bapesaka makambo mina sikoyo bolingo ezaka amour pirate amour pirate oui ekendaki nango bien mais c'est-à-dire esufaki na promotion ekenda mais esufa na promotion papa Chéral ekaye na TV alobi nzembo enunaka te oyokaki te enunaka te mais faut quand même ezala mpe na promotion mpe kota bato yango wana ekota bato déjà bayebiki amour pirate mokongo adenda bato na bino ku misusu babeti balbum awa ata moko toyoki te bato na biso bamisu neti banani peme mutu na yo okumisaka te miel de so abeti album esimbi awapi yango nzembo eza te miel de so bachape na album préambile nzembo eza te nayebisaki oyo eza lokola baboulon ya vélo miel de so abeti album na ye préambile oyo lelo c'est-à-dire na ndenge pembe na ye moko ayebi ke ebeti te na ye moko miel de so ayebi ke abeti te ayebi ke ebeti te mais anga nzembo pete lokola amour pirate tokomi kuna balettre jute tokomi na ba degré d'amour te tokomi pe na ba coaching payant te bato bayebi ke ti wana tiaka nzembo a bien en couleur et puis clip kitoko et puis ekotaka bato par rapport à ignorance bato bazala nango kaka lokola BCBG non atikalaka bato tu bazala na espace na bango et puis moi là oyo nazali awa nasala carrière te po maison mère eza po BCBG eza donc pourquoi faut qu'on implique kaka carrière ya moto kaka na maison mère BCBG non yango moni bamise mosusu asali eloko te bokumisaka ye esika ya bato oyo basali eloko neti biso tozosala bamisala makasi boye banzembo ya bien mais okenda baignorance pourquoi BCBG non mais c'est que miel de so asali asala banzembo bien te asala banzembo na maison mère esala basuccès asala bavoko esala basuccès maintenant bien so tokenda ndenge ya palmarès na palmarès so totie code moral nzembo na ye na niveau ya code moral te so tokenda niveau ya bavoko akana yene toyoka nzembo akrame oniame cron église toni ozo comprendre donc ndenge eza wana eza baniveau baoniame cron nzembo ya bato efo nayebisa baser wana baya bata déclaration ya bor na bango bayaniame cron ocomprendre c'est-à-dire biso nde toza boye nga nana nzembo gwa code moral c'est-à-dire nzembo oyo eza ekobanda ozalaka kaka et puis en terme de vocaux kutu eza makambo kosamba ti comprendre ngamu na beta François okeye kalomala laliti ngamu na beta mon cœur bat l'amour coule dans mes veines ngat siko otiela nga tam si yo sala no deux vocaux yo sala tam sur deux ou trois vocaux mais ya sala ba vocaux ebele o pesala pas succès nalobi eyeba esala a succès ta c'est vrai que ba vocal nyo Samuel de son na kati ya maison vocal na nini oyo esala succès koleka vocal na ema na France Kalombo Solution et ati au distingue na ko caresser mon cœur bat l'amour coule dans mes veines. L'amour est parfois nuisible, l'amitié profitable. Nazapra ben bouyamba maiketa mbolianga. Machangi komyo sopana papa Daniel Passingoma. Nabakale mpe ba tendresse di kosila bimilore. Mamadi Koulibaly, Tati Louindoula, Jessica Tilanda, Jérémy Kazadi les mignons, Ivo Kota le seul. À la niveau ça succès. Mais non. On a succès il y avait na biso Noël Nyama Makanda oui ranson, un tas d'embellage. Biso taba misa d'embellage te. Ngana beta pona abundisa pe goga na maison mère, ça dit miel de son double revolver. Ça dit double revolver à yape na double revolver et Simba peut a confirmer pe na wengi wana. Après départ ya banane muto pe a confirmer. Après départ ya ba faire ba jidete mulopwe bana tout comme ça c'est miel de son. Na to ke na pembe.
ntango aye na mouvement wana baimage on aye oyemba esika bagrand chanteur lokola bahéritier Watanabe baza so bwana nyonso bobosana na bino yango ye ntango ayavuta epa vi na biso afande normalement nga na père aleki na ye normalement Mignon Abraham père aleki ya miel de son na ndenga pembe pa utano pas grand frère na yo afande chakulenda donc kokoma okobona ça dit ya koko ya papa chéri koko ya wera ya Noël Nyam ça dit yende ngazana koko ya wera nenge babina filet bazali ba blade maître ba vibrateur ça dit ba koko ya wera so ye aza mwana na yo c'est mon fils. C'est ton fils. Voilà. Miel de son moi alors ce moi na zo ya remarquer papa la na télévision. Eza ba yo yebi. Mais nga sa na mission na tuna ye bani mamra bi abenga abimisa mission moko yende fois sur na ye. Nga yesko na. Ya bimisa so mission moko yas ako sola ako se répondre bana batute na makambo oyo. Pota senga suna ko neto sur la na yo boye na ye. Nenga asola wana jamais na kozwa musicien na bimisela et quand même par rapport à respect na épée je vois que c'est un musicien très impoli tu vois c'est un musicien qui montre ses collègues du respect yango mona bano manquer ba héritier bato ba na makambu na maison vous comprenez ça dit bato lokwa ba wata ba beta na maison mère wana o biso na bino toyebi oyebi ba preuve ni na tia oka banzembo atia comprendre comment même pas na niveau on les a ba makelele kaka ya la zamba yana moi 15 personnes na e batie makelele o double revolver masasi pe ezala ka pente na kati ya minduki wana ezala te masasi ezala de tout netango ka longwe minduki se bungi lisusu e bungi su bien revolver o ezala ina okutu mais bukana donc que na ebite so que mais mais de so be kotanga komboneta non moi c'est fatigue la musique kotanga komboneta c'est que fatigue la musique ça dit ya kuna temps calculer o te artiste musicien congolais une fois que batuni au pont de lance à Mignon Abraham obimisi mutu Bosca Badji déjà je sais que ozo reconnaître ozo reconnaître ça dit tant on a tenga na niveau na oui na ndimi na niveau na ça dit mutu na niveau na abetaka bayoka ke kolega yo donc face à l'effort pe bayoka ye koleganga to ba pena nga bona ba yoki était depuis ambrasser bayoka ye na maison mère oui comprendre ye moko wana eza ba gaz ya ba vin na biso ba we ranson et puis sina bisaki ya Noël nya makanda we ranson ko carrière ya artiste zo kine na ko périr be azoni maison mère wenge pe kutu bazonga bongo yeso azonga déjà wenge bazonga ye pe so azonga maison mère ça ma bête fait na biso la coste azaki mipandi azonga un mouvement comprendre donc ye pas ozonga maison mère to kumisa ye ndenge to mesala ko kumisa ye na ndenge maison mère mais ye mo déjà leader on lia déjà caché reconnaître te kashango wapi azobeta bandule au dia caché ba pesi anda kunula ngo abeta we abetite non abetite ye beti ne héritier watana ba beta ne bina filo beta musique lelo parce que ye aza diembela o raselo ya sona na Robino Mundibo asalieni okote la Robino Mundibo alors lelo batu ba osanga yo panza susu okote ya Robino c'est Léo na Robino Mundibo ba yebe sika ba banda makamna bango ba yebi ne ba osukisa ngo biso to na posa ya yesko tellement na posa ya division ya ka fois à la côté kuna comme masasi amika ozo asko biloko a Poutine ici biloko a Poutine merci beaucoup Mignon Abraham toza bongo to connaître mais siko lelo na maison mère bana babimé belé entre autres ba faire rigola ba JDT Moulopoué tout monde ba Didier Lacoste ba sala ba succès ba Bill Clinton monseigneur dango ekuta fongo la 5e génération oh lelo papa chéri zo ignorer 5e génération ba bimé belé na kata we héritier Watanabe héritier bana par rapport au artiste lui ouais on sort chez ba faire bana ba bana na ye
voilà je bien boy bino vous allez bana nete bana baza soraya ba daïda mais est-ce que wera so la bimisi kutu bana o lelo quand même so talibo yo ka fabrikas au talibo wata tour de contrôle qui ça ça mobimela maboko na ye o kende boyo qui fait récola dynastie yango okumbata malgré na répondre ba boy bana to na répondre ba bana maison mère ba bimisi bana o lelo ba sa fierté ya wera son ata wera son tam sur le lazate mais ba tala boyo faire wera bill wera héritier wera mais est-ce que bino na BCBG et si on affaire aussi na lobango otobandi pas ba faire tobandi c'est pas ba faire pour makambo apparemment si la gezongi ezongi faut ezonga oh wenge maison mère oh wenge BCBG comprendre miel de son ba mirage ba ute panal et pas fande afande Alain Pelaza mais ici wapi uta wapi le BCBG c'est pas abimagité et simagité bayoka bango tendenge badécouvre bango tendenge badécouvre bango na balette la quartier la terre mirage na maison mère miel de son bayoka banzembo ya vina biso afani Alain Pela ba mortel combat c'est ça là qui ba il était une fois na ba 19 ba quel côté les manasé anzete à flamboyant il y a les barons papi tombala ça perd à 7 ans que na 8 et à 8 ans que na 9 mirage supersonique que je salue frérot oyokati batutu bayoka babi anze momongo bimi ya nani ya Alain Pela est-ce que ba miel de son koyeba miel de son otuni miel de son nani misa wera parce que bayebaki na nukuna papa bayebaki lumière de GP qui à partir ya kuna ngolo bani esimbaki 1 vena biso Blaise Boula. Ingénieur Célébou, parrain de la révolution. Oyo te wenge maison mère na wenge BCBG. Asa mission maison mère. Auta maison mère, auta na BCBG. Abeta Titanic, vrai ou faux? Abeta Titanic. Pondération 8 et Simba de. Et Simba. Toka ba Rigen, ba petit Rigen paix à son âme. Merci le quoi au tangenga paix à son âme président Rigen. Vous comprenez? Et Simba. Sikoyo pona ko beto to kina keno na pembe vena biso kaluja longwa kiti to bandoka okozala jige assassin nze mwana yembaka ebetaka te lokwa bango ba uta BCBG donc rien donc pondération 8 et beta même mouvement wap na lobby et simba te mais ce que mouvement lelo beta otikala moi 5 à 10 ans peno za pena na masoneti lelo to mona ba faire ba mériter ba fanti masolo ba bicritol ba fanti ba orchestre lelo baza à son temps lelo soki vena biso Blaise Boula orchestre ezatilelo comprendre fait Richard de Paul orchestre ezatilelo Bill Clinton orchestre eza batu biso ba orchestre na bango ezala ata nani totie le roi vena ngai Serge Mabiala auta pe maison mère fumo bandinga auta pe maison mère te meye ezalaka mwa makambo ezalaka kokoso na bandenga bakisasa masana kufa na kata pale na ende bakimisa ye yango esala keno akena mikila fanda bokomisa yango kokoso te bato ebele mpe bazala na mikili babeti nzembo ye yawe evandisi masolo comprendre eyi koloba te ke vie na italaka fumo bandinga j'ai beaucoup du respect envers lui na bavie na biso ebele comprendre na maison mère ezwa bamusicien tellement ebele que biso ezakaka lo ya ba vena biso Jules Kibens ba Rio ba Shai ngenge ibuba après biso ba mignon Abraham Banono Fuji ba Dino Equalizer ba Gesson et tout bati ba chuda ngenge nani masa na belle de charme voilà vous comprenez kaba o wana ba mana na BCBG maison mère ba musicien et belé ba défiler na podium awira. Vous comprenez? Na podium ya Noël nyama makala ba mise ba défilé ebele. Mais nzamba atali lobi non kopesa bango nyonso orati. JR pas ayi na maison mère. JR Maroui. Voilà. Mais besoin en vouloir bango ti. Bouton pas ayi na maison mère. Teka dio banza pas ayi na maison mère. Besoin en vouloir bango ti. Donc tu as dit batu ya ba musicien oh tout ba uta maison mère. Baza ba bon musicien na boyi bango ti. Vous comprenez? Mais nzambe atali apesi biso héritier banze motoyo kaka. Déplique banze motoyo kaka. Fabregas banze motoyo kaka. Robino banze motoyo kaka. OK, to tanga su ba faire été pour par rapport ya côté lycée. So na nenga par rapport à respect.
na ba selo scrum to otanga bango te par rapport à respect to longo mais Fabregas a kotanzela mon héritier te comprendre wata zala déjà bakuta déjà wata voilà nani Robin a kotanzela mon Fabregas te et ko lobeza so to lokwa ba lingi pe mama ba génération te ba génération ya ba nanyo na kati ya wingi vous comprenez bango baza moi ebele mais biso ezaka o nga tangeli wala mais na biso na nyonso mutu o azobeta azobunda jino abimisaki disque na ye dommage akenda avant na miki commandant de bord si je m'abuse pas commandant de bord na biso shine ngebu babundaka na coin na ye malgré poids exact ba so uti wenge bese déjà parama ko batia au poids comme maman ba faire mob so ngas ko na yeki na buki barrage non bon buki barrage na buki barrage na bino il faut ba yoka misemo ko ya BCBG nga kuna beta nzemo mokile sepela ba yoka le roi ba mo pirate vous comprenez ba misa maison mère nion sauté nde simba mais kolongo ngolo batte que non ba misa maison mère tunde ba bimaka wana ba ça ba succès ça que ba we ration ba tsa bango ba poids ça que ba tu ya maison mère ba tsa bango ba poids mais ba evra ça ka teke poids te ça que makambo za bota on a yembi ya mo pirate mutachinga poids ça te vous comprenez ce que problème na biso ezani problème na biso ezani musicien sera longwe maison mère parce que bato ebele ba ofanda ba Abraham pour tout impoli parce que ngala muto apembi ça dit ah on a Congo parce que j'avais dit ça on a la médiocrité de voir des choses donc na mutu na biso vous comprenez ah on a biso na Congo ezani na kisa surtout biso ba kisa se comprendre soki ba kisa ba kinois vous comprenez c'est-à-dire so mutu a lobby oh a manqué respect soki ka mutu a lobby a manqué respect biso ba musicien ya BCBG d'abord na sali 17 ans na nzembo moko na kata 17 ans toi na 17 ans j'ai qu'une seule chanson vous comprenez là et puis biso na musicien BCBG tango longwe tango za susu na podium ya papa chéri mutakoki koya ko soutenir yo azati la fan même ya biso moko wenge BCBG bato ya liboso ba bano finga yo ezana ya BCBG ba vrai papa chéri vrai na biso moko loko ekamusa nga yango oke biso toza oyo ya bango vous comprenez mais quand musuko ebimeli nde eza pe différent yo obimaki okretchaki papa chéri ba rolinga te lokwa ba soma tadi bac de France l'homme à la barbe blanche motema batu ya Renal Ngindi ya okimsa nga ide déjà batu bayebi ke Mignon Abraham abimaki normal abimi na seule lettre na na bon c'est bon na sali musana nga pendant 17 ans na ba droit nyonso ya kozala na wenge na ba droit nyonso pe ya kozala ti mais ya motu ezaki il faut na zalaka bien na papa chéri comprendre ba fana mais yo comme ko beta papa chéri mo masasi comme moi genre le roi na sai makambo na te na lobi boye tant obi makambo abana donc makambo abana tant papa chéri na TV abi a ko biso to abana te to ba collègue na e comprendre neti oui to za ba collègue na e mais sikoyo est-ce que ngana ko ya ko loba bongo te na liboso papa chéri parce que bato ba ko traiter nga déjà très impoli que non a collègue ya papa chéri mais papa chéri ya lobi na ngo comprendre normal sikoyo tango tobi makambo abana ngana loba boy na lobi boy tango ngana yebi maison mère et bandi ya noel ngama makanda lobaki yoka kolela ya bana siko na bana wana tomona ba exaucé na ba gladite tomona ba fait Richard de Polo ba JDT molopwe ba kuma bandinga ba bialo ba bindo siko na nzembo nanga code moral papa chéri aloba okibana bana ba konzemba mais ga ye mora se contredire na émission Israël Mutombo confrère na ngai que non boza bana na ete siko voilà pourquoi siko yoka beta pembe donc papa chéri okibana bana ba konzemba comprends ça dit le papa nous a appelé les enfants notre papa mais aujourd'hui il a nié ça siko yo dans le baki tant papa chéri lobaki okibana
tout le monde a badaïda te na basoraya baya koyema ezalaki biso. Mais est-ce que papa chéri ye moko alobi bana baza te bana bazalaka te bana na ye eza badaïda basoraya bon ye alingi contexte wana aza nango na posa te mais mpo na nga na kotélécharge on est donc papa chéri a mentor na nga. Je comprends, hein? C'est-à-dire, et pas dans yo zongo un mentor. Papa mais bah tu sais c'est les bango yo moko lobby. C'est-à-dire le contredisait directement. Papa chéri. Parce que au lobby na nzemba lobby que yo kabana ba ko nzemba. Ezaki daïda te ki sokaya te. On a loba bongo ba tout ce qu'on va traiter très impoli. Maintenant sur tout ça là bah tu y a certaines personnes ba lobby que non, j'ai bien piana. Il a parlé ça avoué bongo po azana mwana moko te lelo ça la fierté na ye yango esali que non alobaka ke bana ye azana bana baza ba musicien ba collègue mais ba bana été mais ye moko se contredire au moni na campus jo mo so atanga na campus ba benge mwana ya campus te ne botay jo mo so atanga na ista ba benge mwana ista te botay. Je pense que lelo ba ko benga yo petit Zach yo ba ba déjà petit Zach c'est-à-dire ngo ba niveau na biso Zakari ba ça père père spirituel père au monanga lelo Zakari Mwambazala pose Zakari baba voilà même dans l'église c'est mon fils c'est mon père spirituel les arango na sens kaka maluba kaka ya ndenge mais ce que le papa Chéri lobi bongo na la roya ko contredire eta papa Chéri ici à lobi binada malobi Skoto ça neni biso photo ça la sous ordre ya maloba ya papa Chéri. Mais peut-être que ça peut via Betine Libanda na ndenge ya logique parce que et sali batu mususu bien te il y a certains artistes musiciens au pela bazape ba nyongel nango ba analyse zo sala matrona ba confrère journaliste mususu sur propos papa Chéri à tenir et on l'accès à l'axi qui moi qui est capacité na yeta que père ya kondima que no za papa ya bana po amoni mona moto sa fierté na ye nga côté wana na lobate na éviter ton na sala beta ba concert ba brakongo ba ko na volume sapona non pour me tumba na ya ba nini belé ya ba brasserie et tout ba brasserie et ngoloba nini c'est que bazotala yo eza fierté pourtant on obeta ba loba musicien ya BCB c'est ça des musiciens ya papa Chéri eza déjà fierté mutu na mutu ana ndenge ya zulaka makamu na ye contexte na ye biso to finga c'est-à-dire Abraham finga rapal pas ndenge utoloba eza na image nini place na ya na bani ko finga mutu yepsanga na bani finga papa Chéri na bana non ne tout ça stade de martyr ne na telemina yo awa batu o ba otala biso na yo ba yebi ke po ba ye banga ezanani papa Chéri. Vous comprenez? Alors moi j'ai pas les droits, j'ai pas ces droits wana ya ko inciter na télévision. Nous on a juste besoin notre carrière na biso est réclamée. Et réclamer présence à papa Chéri. Présence les autres c'est réclamer comment que papa Chéri tant aroya na TV alikaka na petit nanga malgré bazan nanga te ba osa boulot na bango nzamba pambola bango mais oui rançon na tikala ko lekate que non va faire ba kenda ba héritier ba kenda et quand ne héritier ko comprendre na deuxième album mi ange bi da mabité fona soigner na de la finda pour apesanga makambo lelo soigner de la finda lelo de la finda motanga normal siko mais oui rançon na tikala ko loba te na te que non oui faire égola jilete mulopwe nani bindo balongwe alobi que non bo soutenir ba petit nanga au grand jamais mais ba évoluer lelo baza o baza oyebi na de wenge ya na wenge oyo te koleka maison mère que musicien bimi maison mère tam so piqué le na biso no wenge ya makanda we so na otanga ba kombo te biso pe to yebi bango oya bimi a piqué penal la ki le monani penal ke ba kambo nyonso ya Noël nyama makanda we ranson comprendre mais en tant que père de la famille Zetan walika na TV c'est-à-dire pourquoi carrière ya ba musicien maison mère et réclamer kaka Noël nyama makanda we ranson tango aleka ki awa pe na bosolo na politique ko avini ba petit na ngaba na maison mère nani azotanga ba kombo oui et ko longola ya Noël nyama makanda we ranson mais yango wana biso nga papa Chéri amata akita soki abimi na nzela ba otangeleka ba Abraham biso ba petit na ye. Vous comprenez? Ça dit nga a mentor na.
maintenant c'est que lelo donc père na biso oui père na bino ata na bukana lokolo ata na baba ata na zaki zengi pokate ata mwana baba zali kaka mwana comprendre totikala toujours yaye bafa na BCBG bafa na BCBG on va comprendre lelo que mokili ndenge ezala boye ndenge tambolaka ezosenga ba successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Alors le papa chéra da mutu ya succès ya makambu o ba lumière o biso tozwa ti lelo photo za nango malgré nzembo moko na BCBG ti lelo batanga komona mais mignon bon mais na batu et batu balobaka na profiter occasion Janine Eyongo 4 fois sexe de Phoenix 4 fois sexe de Phoenix il get Zemanga Mobutu famille balobi il get Zemanga Mobutu famille famille Mobutu na moni bongo Gibson Zemanga Mobutu papa bio lelo tant on le dit marambo wana c'est très capital très capital bateau tout ba Hollande internet tout ba Hollande bateau ba Hollande qui non Mignon Abraham a réfléchi quand même un peu grand il y a certains déjà baloba qui non papa chéri ndenge mutu solo la ko batu asapeka kulutu et asapeka confrère journaliste kulutu pe mambebele na rotanga communauté potam mususu na sopaye tango ba papa chéri akenda kozwa makambu ça dit makambu pona succès ya masolo quoi ça dit ye amizwa pona ye moko bino bo glorifier kaye ça dit ye aza souverain ye aza ye ça dit bo tombola ka bo honora kaye mais soki olongwe pembeni na ye yeba ke otiki nyonso okepena pamba et loroté aussi longtemps où est le roi de la forêt tant akenda zo makambu na ye il y a tellement terme à succès makambu na ye azwa yango pour partager lumière na batutu yango mona ba petit na ye tout ba bimaka basala ma solo basala ba succès mais papa chéri ye azwa makambu pona ye moko bino bo adora kaye aza souverain et tout yango monte yango pe le lokomi ba retomber et aussi que bo bimi mais bozo propulsité bozo bima penza te yakeno en terme de succès le loto romona donc on a na ko lo baboy mutu moko te oyo avana na ndaku na ye o soit bakena obenge na ndaku bamemi aketala makambo lobi wana o papa Chira ke ezwa boye non papa Chira azana chance na ye botama bima leader abima motopamba vous comprenez ayo yande motopamba abenga ba souverain nzambe ndakela ebongo biso tokutaka ye déjà na ki bina dama ayebana déjà biso toza juste ba branche auto ya ki pototia totindika babi musapi moko sukola longte ataki bina dama yemo ta ya robeta drum yemo te ya beti guitare yemo ta ya sala boye yemo ka yemba biso za na batu na groupe d'accompagnement poto toza ba mbila ya orchestre to epeka kapo to ezala kaka comprendre et puis po biso pe to zo appel lumière to bima prévaner par rapport à ba chance auto zala nango nde epusa biso pembe na papa chéri et talon na biso esala ke mokile sani eye ba biso papa chéri azana pouvoir te azana na pouvoir te papa chéri azana nzambe te papa chéri azana nzambe te ke akanga bana batu imoko alobaki yango te yazana nzambe te akokanga bana batu te par rapport ya en terme ya succès na si en terme ya succès na nini ya mutu ezake Abraham ndenge aza boye asala kaka nini musala na ye ngane na boye na mutu akoki kokanga ngai te ngai nde na boye na mutu oyo nzambe akela te ya mutu moko te na mokili oyo ya se akoya kokanga gloire na nga akokanga talent na nga to succès na nga otika papa chéri na bapropos na ye ngai naza awa te mpona kocontredire ye kocontrecarrer ngai nayebi ke en tant qu'artiste et musicien toute personne est libre de pionner ses opinions wana eza baopinion ya papa chéri ngai sikoyo na moment oyo naose focalize nde na makambo na nga se focaliser na makambo c'est bien sûr mais soki ya komona papa chéri mpo ya koloba soki ya kosoulever lomo osate pena omona mutu akomaki na kanda vraiment arépondaki pena Israël mutombo voyo sati avec moi mécontentement moko boye na kati na ye ya kolobaki no bon eza chance ya mutu na mutu eza ke no mutu zo alongwe pa na ngai soki eza te musu abimi na ndenga mabe moyen azwa ta musu pe succès eza te musu balekaka bafingaka mais musu beza peta musu facteur ya chante babino tout na BCBG o boza na BCBG bobimi bona ba chance te bona ba chance ya bino moko te on est sûr que musicien nyonso abeta na BC pas po oya déjà oyeba papa chéri et a chance
koyeba kaya namoni pena omo voilé pena pembe na opena et comme comme mwindo ça dit pembe no comme na mwindo ça dozo glorifier pena papa chéri trop mais to bomba makamsu na se yo kela mamba chance pour na koyeba papa chéri il y a d'abord chance ça dit c'est que na ba chance na nga na uti na ngo chebiso na yebi papa chéri alors pour quand on a orchestre le quoi BCBG faut passer test alors pour passer test wana et aussi na faut un talent vous comprenez donc oyeb sangai batu tout au baota la biso donc tous les musiciens au baleka na BCBG tout ba nesi na fait na biso afanda nani na chance te azani na talent te wana c'est ma propos ya papa chéri bon ba yebi ndenge nini c'est wana c'est papa chéri ba propos na yebi ndenge nini chance en exacte na nzoto c'est ça aussi les problèmes on a ce qu'il faut zongilande papa chéri ko yende mutabimisaki voilà donc ngana yebi ngana c'est que je sache nana ba chance nana na nzoto nanga nana ba talent nanga ngana osa boulot nana mo mobile ba sekana noté pona on a daiti vous comprenez chance ba booster ngo ngana za ona na robunda tina suka et puis moni mokilne ezabo même na match joueur mususu na olo bango trop joueur mususu na bandela match bako koma kombo na ebate photo mbache bando beta na prolongation oboko tsaka achebi boto molpeli nzanza yo mutu bachaki na photo batio na marqueur te batie ngai donc bato ngo nde ba biso ba oyo vous comprenez ça dit ngane na bona ko se focaliser kaka te na makambo vie alobi ngana rotala liboso nzamba ko sungela nga ndenge akosungela nga vous comprenez yango nazo benga sa bato balinga ndule ça dit ba carrière loko ya boy ko kene en péril te ça dit ba chapwa ba chapwa Batiapwa. Maintenant, merci beaucoup au lobby au soulever le mot bien. Batiapwa, batebele pe baza ba mécène pe balinga pe ndule balinga pe ko tcha artiste c'est quoi. Mais faut yo mo za na makambo na nzoto pour attirer pe bato makambo baza. Eza déjà. Faut makambo za na nzoto parce que makambo ya ke. Alors misel kwa neni ndeti. Ka pamba boy mutu mo ba utine ka place mo boy neti ba Luanda. Alobi bon, a okene na Terra Nova boy Luanda. Tokita Luanda. Voilà. Et puis tout sur la chaque jour tout sur la venanga se battre kungwati. Belle c'est 8. Belle prod bobo lokonga kitoko ezala bongo ekenda na ndenga pembi. Vous comprenez? Ba fait na biso ba sabut. Na to komi kutu Luanda. Ba sabut en fou. Ba fait na biso ba sabut en fou. Ba tie déjà que après to kokota lubango ba noko jidoka luyalu. Ba muta mwini koko ya lumba. Na ebisio match eza bien. Et puis na luku na kete ma ben Willy les Gabonais. Voilà, malgré que je serai en vacances, mais je ferai le tout possible. Que dans les musiciens déjà dans la lumière. C'est-à-dire lumière, ce que pèse déjà. Papa chéri est mort à l'oba, babomba kamwinda na sa mesati. Comprenez? Mwinda o esi pela, ata oyo sala ndenge ni po si tango epelier matali kolo. Yo so mona mutu aka sipi sanza. Jamais. Qui a zippé étoile. Jamais. Jamais. Nzambe moko. C'est-à-dire bisonde basanza, bisonde ba étoile wana. Ngane na zabwe. C'est-à-dire le gens batuba yebaka, je suis pas là pour contredire papa chéri. Je ne suis pas là pour na ba propos na elle. Moi je suis là pour défendre juste ma carrière. Carrière nanga mutu akobundela ngo koleka nga moko azate oui batu ba ofinga bakoloba maintenant ndenge ya kuzu bayebi avec John asalaka boulot na ye succès ou pas succès ekendaka il y a quelque chose d'éphémère mais musala etikalaka vous comprenez musala etikalaka omoni na stade des martyrs bi baganga ngo ka tango ekota jamais vos matchs ko ndo kota bando ganga bi mutu ate bi wo ba o bazo beta banzembo lelo ba sa succès bravo à eux comprenez mon qu'il a tour à tour to un système ya robot et telemi ce que kangami boy rouge baninga pe baleki vert yo pe oleki comprenez bon ezo kende bon so ba tu ba pe sa chance biso to sala boulot na biso na pepele na kimia. Merci beaucoup au saboulon na pepele na kimia. Maintenant ce que affaire génération papa chéri boyi. Ça dit ba génération ba Bill Clinton ba bima lobi et ba les kaou qui bambisa minene ba bimi ça c'est la 5e génération. Ba fali pour parler lo ba ba frère rigole tout. Ça dit génération 5 Jibem Piana a boyi génération 5 abibino tout boza ba collègue bo outi et pas na bango.
c'est-à-dire boza génération à 4 boza génération 5 te moko to abimi ya kolobaki abimi dans les néa pour bango bauta dans les néa babima baza o bazali moko to auti dans les néa bimi pour lobaki asali génération 5 aussi longtemps abosani ke ba inosibi bauti ba orchestre moko te ba gaz mauti bauti ba orchestre moko te ba fabulous ba gaz fabulous bauti ba orchestre moko te mais lelo basali quand même mare ba obeta musique ya ndombolo ya nini te mais dis-moi ba sa musique o peso sepelisa batu o ba rapper musique ya ndombolo so quand ta génération yo koloba nini na propos ya papa Chéri lobaki apparemment yo OK c'est déjà réponse apparemment c'est déjà réponse kasi c'est na meki ko pengle kaka on a eu ça qui autant to bandaki awa mutu nyonso a libre ya ko pionnier ba propos na ye comprendre hein? C'est-à-dire on est à évangile selon papa Chéri mais est-ce qu'autant total libre na ndenge ya mokili po biso tout wana mokili mutu azaki ke ala na kati na libanda globe terrestre azaki c'est-à-dire génération ya ba papa Chéri nde eboti biso tout oyo na ba ve na biso ba quadra eboti biso tout mais est-ce qu'on a ndenge siko ya ndenge ya makambo ya ndenge la façon de voir les choses torotia te torotia fali pour pâté et puis nanenga grandiose ya papa Chéri torotia fali pour pâté faire cher des poules héritier mignon Abraham Fabregas baza génération na papa Chéri là je ne pense pas mais yango wana siko ya lobi ke non bo uti pas na bango c'est bo 5e génération te ko uti pas na bango ko uti pas na bango oui mais côté à génération voilà opinion la ngasi côté à génération donc papa Chéri petit libanda aza non nakoloba te wala maloba la ngati kata mususu bozo kabino moko wala ngati mais côté à génération wala évangile ko selon mignon Abraham papa Chéri pa na ndenge la ya komonela makambo mais ndenge la nga na mone papa Chéri bakoza c'est-à-dire papa Chéri beti à côté papa Chéri bakoza la jamais génération na fali pour pas jamais na faire jamais na héritier papa Chéri beti à côté ata pas wana eza ba propos na ye mais est-ce que pour na nga tokoza la jamais génération na papa Chéri jamais parce que yetant azo beta o sala boy ale bango ne basali ke biso to bimi pa na bango ça dit tokoza ba papa Chéri ba la ba génération moko na ba ve na biso ba Marie Paul Mantaya mfu Mantaya va chicha belis ba nani ba gâteau bivins vous comprenez hein ba gâteau bivins et puis mutu moko ta bima pe ka ye moko si même wenge pe ba bima pe ka bango moko ti bon na nenga pembe pour les 30 to beta na stade de Marty wenge et quand même wenge pe ba bimaka te na yo que tu na même ya no wenga makana we ranson aye bisote ke ba sangisa mbongo po ba ke kota studio ngaka jo moko po ya ki na lar ache aseni abimisi bango na bulo o bango bazaki nango pembe le tombera jamais na biso pembe yango wana ça dit ba soutenir pe bango po ba bima voilà mutu moko ta bima ye mo Yesu kutu c'est non papa Chéri yeza que non bango ba beti na ba orchestre ba tuté ba sangani ka ba na mai pour ba sali ba bu ba bimi bongo na sasa ndenge mo kaka bon c'est que toloba neni toloba orchestre ba tuté oui bango papa Chéri bango nyos na ba via no wenga makanda we ranson ba via Adolphe Dominguez ba via na biso to wana ba zwaki idée nzela mo o alongwe na ndako na bango pe alongwe na ndako ba oya mama oti na place ya rep o wenge non vous écoutez banda il kama mutu moko vous comprenez hein côté monsieur le véritable fondateur ya wenge ezala Aimé Bwanga côté monsieur le fondé Masela banda il kama mutu moko si ekomi bango ici abendi nde saini ni ba beti musée saini et bimi tout comme pe ko za papa Chéri sana wenge BCDG biso beto yeni to saini ni to yebani c'est à dire mutu batu wenge ne bazana oui babima orchestre basali mouvement na bango ba uti na kati ya orchestre mutu te mais ba uti na kati ya idée ya mutu ozo comprendre ba uti na kati ya idée ya mutu et puis batu ba pesi mbongo ba bimisi wenge ti ba mema bango ba mikili ti ba sala ba bima wenge ozo comprendre wenge pe ba bimisa bango ndenge pembe ndenge biso ba bimisi biso et pas ya ba papa Chéri ndenge ba fali pupa ba bimisa bango pa ba ve quadra kutu ba bimisa bango pe pa mutu papa we mbape kutu ba bimisa bango pa mutu même grand Zaiko bo ba sangana ki wana ezaika na mutu moko o azwaki idéologie ok ba massa zolozina ok ba massa ba koti mouvement ba bimi
c'est pas pour rien balobaka le fondé masela c'est pas pour rien balobaka ve na biso aimé bwanga ve na biso zing zong soko koti na histoire a wenge bien totala ba émission bele ba fe na biso ba osala mikili nga na yeba yite ve na biso rikoko akena mikili na wenge liboso papa chéri mais na okati ya wenge eyi koloba ke bamekaka ye nanu batala soki osimba soki akoleka po balanda siko so ebike nga so nayeki nga nde rikoko nanga bawenge bor nanga mpo nga mulako mikili rikoko bula mbepa yo mutu akoma mikili mutu aliposo na bango tu wana bafe na biso okomprana oyo topeta topana na biso kaka teke wana eza évangile selon ka nde moto akomonela makambo epe apousse baargument na ye plus loin mpona nga motu moko te kaka na oyo tobandela yango awa papa chéri ve na biso noenge maka na weranson bango tu wana nzambe akitisela ye bango idée te na motu ale motu na moto asokoli na ndako baye wu ntina nsima ndako moko boye yo wera yo nini ok balobi nzela moko tosali wenge bongo non idée uteke mpa motu moko babandi kobengana mouvement esalami abundi ale batu oyo ya motema malamu baye kosoutenir mouvement esali nini ebimi wenge mpe babanda mpe kaka na tinel ya mpe na bato oyo mpe bazali koseka bango voilà bato oyo mpe baoseka biso lelo apparemment biso kutu lelo toza kuna mwa avancement ya moke mpo bayebi biso déjà bayebi biso déjà ntango na bi nazala na mouvement bato bayebi déjà ke wana mignon abraham c'est-à-dire bato batia poids évoluer. Merci beaucoup to évoluer. Donc le pratiquement na suka il a traité la biso la mignon Abraham compte de l'ancien. C'est à niveau refinga. Vraiment. Parce qu'on a linga bongo. Si. Batu oba olinganga ba olinganga. Ouais. Ba oba olinganga te ba olinganga ba ngonga te. Si. Ata na bondeli na bindenge nini linganga na makasi ba olinganga te. Mais ngai eloko aliboso na lobaki kaka ba carrière na biso et on sera toujours réclamé pas ya ba papa chéri. Nous on vient pas à la télé pour insulter. Mais bato ba comme sango bongo po biso to za ba avantage te to sala ba vie na biso moko bien te. Mais on a besoin de faire une vie moko ya bien, ya facile pe. Est-ce que biso quand ba misa wenge BCBG photo za na souffrance bato ba ki ma biso bato ba za na biso on moto o ngai na osenga papa chéri il faut tant avant baki oh ba petit nana une fois que papa chéri alobi wana bana c'est bon ndenge vient na biso Noël nyama pe asala ka isa nango babete ekolongola ngo papa chéri kibina damate. Merci beaucoup, merci na Miguel Ndenga leader italien. Miguel Ndenga leader italien pièce qui ont des pièces là tito vérifier la catalogue. Merci na Lombo Mokonza Autriche le grand esprit moteur Watamana Nathalie merci na batu tout pena besoin de soutenir Zakari Mwamba. Tant on a hôtel à Tumba TV officiel directement qui est na quoi s'abonner, commenter, liker et tout. Bocha soutien na bino ma casse vraiment na Tumba TV officiel. Merci na frère Alain Wakanke balobi chantre de Dieu frère Alain Wakanke o azako bongisa mu bangen album et lubu yankolo o déjà nzembo chanson touche pel nature basal featuring Nasser Lombongo très bientôt bozo yango déjà na ba plateforme nyonso ya téléchargement frère Alain Wakanke featuring Nasser Lombongo la chanson touche pel nature. Merci beaucoup na Mireille Wakanke balobi la patronne na Mireille Wakanke patronne. Il y a agence Wami Service babi agence Moko o ezabongo na Paris wana na 60 na Paris 16e wana na avenue Ornano rue Ornano 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e a na ville professeur Kinshasa ezabongo na avenue Maringa numéro 83 tomo comme pratiquement na suka traité na ngana yo mais TikTok il y a TikTok featuring Osali na Patrick Beckham ezobi makam et malilo ça dit le 24 donc na minuit donc le 24 na minuit ine donc le bandi donc le jour J-0 vraiment jour J-0 ya mon avant na tele bato ba neni ba mission ya BCBG boy na be okina tele na bi bon ngai ne na be fona se focaliser na mamnanga le quoi toi na ba gaz te bato ba traiter biso bongo parce qu'on a que n'est pas bato ba na ba gaz qu'on a emana bango o bato pe batanga pe moi 4 po biso to eba na biso te on a songé na bi bon na benga héritier wata na bi na nzembo ko to yemba a pas de problème frère nzembo ya na wata na benga ki déplique to yembi déjà na bengi bina filet grand état aye na bengi Patrick Beckham est-ce que on a Hollande ça be to Hollande na bi bon po bato ba comprendre un niveau il y a sagesse na ya talent na chance
na tiesko mutu ba okata mutu ba okata on est dans l'album nini ezaka na kata EP na EP eza EP comme lango EP sans pourtant to robinisa ngo nyonso na ba plateforme après na oya na titre ya EP na boyo kuto asala ki boy pona boy non na bengi ka bandeko oyo ba dispo et puis o ba na ba dispo parce que la bandeko musu petit siko ba op sa position parce que ba o ba ndimi ko ya kosunga ba ye déjà to yembi bina filé ye Patrick Beckham aye Déplique Pomba aye Wata c'est bon Robin Omundi c'est bon par rapport à calendrier to la nengeni to évoluer yango bato na ko yebisa so bato to binse mbwana wana posa libanga bo soutenir biso bo soutenir ngai bo benganga moi ndenge zala wana et sunanga pe na ba studio tout ça là par rapport parce que na moment o ngana na suna choite na ko bina chose ko ya ko lelela public que bo soutenir nga parce que bo zela tenga na dai po bo ya soutenir nga naza na ba talent nga bo sunanga bo pesanga chance bo kabanze monanga bo fulanga ngala mi pesi siko et pas public pour la monnaie sur escape na on pesa mi c'est ça sur TikTok bo immortaliser nani TikTok to immortaliser Junior Mavungu maison chénière parce que faut yo ka niveau nzela niveau eyembelelo wana niveau symbiose pesa kata mo lengo non c'est chaud ande lengo mo boyeka c'est chaud ko boss Pablo Kini dispensante ACP là kaka photo TikTok Banda Chirako ta TikTok a changé Topé makalisu soute tout le temps kaka ba vidéo Yabe na Maria tumba TikTok Chimene mengi Cristalo moto TikTok Luizo elanga na Anna Sophie fota TikTok Okosuka wapie Même à partir de Beckham témoin Merci mais l'invité sur le programme pour un départ pour Luanda c'est prévu pour quand bana Luanda au bazabonge parti à travers moi que boss Pablo Kini dispensante voilà boss Pablo Kini sito sola kina danger nenga Luanda tozoya bana Luanda tozoya to nga to tchano makelele to tcheli bango na makelele donc je pense lobby déjà si lundi ba mona affiche na ya bisika tout obeta to bato musuba lo ba avant ba kende biso to sala ndeni to banina ko sala côté administration to vandisi masolo ya ba passeport tout ça là to vandisi masolo ya ba covid ba nini kuna déjà ba silisi makambo ya ba hotel ya ba place ba musicien ba revendre tout ça là nesiko yo bana Luanda ça dit juillet awa juillet mututu o na Luanda Blade mettre koto alobima na déjà mikolo ça dit musicien nyonso bozela non na kisasa po bokenda pe trop et gomi tourna biso bana Luanda parce que bana Luanda sur demande public balobini parce que peut bana na Luanda koto et dit Mignon Abraham chante Papa Chéri mais est-ce que Papa Chéri na rotinga mais à la perdre biso attaque à waka na ebino kuna la perdre lali wana Papa Chéri c'est mon mentor la perdre na biso parce que Papa Chéri kozane papa ya ba fujite ba jinote ba ninte ko Papa Chéri na perdre na pesa ko moi Abraham so Abraham mwana na liboso ngana lo ba par rapport à ba côté wana parce que ba mission tu ba beta na beso ba beta kana orchestre na biso d'ailleurs orchestre na biso Papa Chéri a père nanga oyem tapzo kombo ya Abraham avant bando pesa batu ba kombo apesi ngai na no abi banalelo komo na romia Abraham donc ozo imaginer zasko muto Papa Chéri pesi lupe mabongo chance à niveau wana muto wana zande vraiment muto wana ndeni ça dit ngane na abo na moi autrement quoi na moi côté morobo vraiment merci beaucoup te connais pratiquement na suka traiter la mission na Mignon Abraham et merci encore une fois de plus c'est un ingénieur fiscal à la kala la wetu ingénieur fiscal à la superviseur ya chez Nimet Moutema Watamana si vraiment d'état force beaucoup tara déjà ingénieur fiscal à la merci beaucoup na ingénieur Guilain Mukasa ya ba Guilain ba DG à Sifen pourquoi pas Ada Koubissé légende Dallas vraiment merci beaucoup pour la soutien na bino tozaki bongo na Mignon Abraham oh vraiment boyo ki nenga expliquer par rapport ya nenge Papa Chéri alobaki ba propos Papa Chéri atena que zo engagé car yepe ameki ko éclaircir abeti pembe vraiment merci na soutien na bino continuer toujours ko s'abonner massivement naza ko tika pena orchestre to kenango Sonic Impio ka bling bling bana Luanda on arrive vraiment tozoya na wa accompagner
Comme le dit mon ami Tremblay Rowo Télé, on arrive quoi. On arrive. N'est-ce pas Pablo Goma? On arrive. Dodi Kaïpa, CG Joël Malia, et sans oublier Idal Gombinga. Bana Luanda Barobina, Banzembo, Ebi, Balabala. Obati okena ina zando okuta ba osawani. Nakuta ba mama bazoka tabelo kwa mibali. Yoyoki, ba problème tozo nga tokuta na ba okuta na ngo yango. Eza ndeni expliquer nano. Expliquer ngo nodi. Na sando. Nakambela tina marcha liberté. Lelo ba mama ba okata. Ba okata biloko ya mibali. Ba mama bazokata ni. Ba okata biloko ya mibali. Biloko ngonini. Ba chemise, ba body, ba sengle. Na ba patana tina mibali. Tata. Ale bonga de lanza ya kata bana. Obaki bana aveni mo na sena ndoko nena. Ya Marie ya 45 d'âge, oui les boss. Elonge son nom vraiment. Kasi na si maison na te. Allô ya Marie 45 d'âge. Elonge son nuna. Yeah. Kasi na si maison na te. Mama, baluka muke, banangola, na Luanda, Togo yabuye, Simbayi, Togena bango, Tolidi Mpioka, bling. Merci beaucoup Natiki. Natiki Empire, Bobo Palola. Merci beaucoup. Kote kuna azopesa ya original ndenge mindele bapimela biso mokongo ya dendo batikela biso kaka sima dendo sheri pesanga bolingo ata ya kredi nakofuta mbala sima avec intérêt imaole odani maole baramoto imaole nyonso kaka fota TikTok anashira kota TikTok achanja ye nyonso kaka fota TikTok anashira kota TikTok achanja ye TikTok Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa.